baliba bomone bakokite bawindi bandoki odesua Mapoko bona mama. Yeah.
na bino ba mama. Merci na ba jeune ya Masina. Merci na bino ba journaliste oyo opesi biso esengo lelo ndenge boyebaki topesaki promesse l'année passée na esika oyo tozongi te tozongi te yango wana eloko ya liboso na kopesa bino merci ndenge boyebi oyo eza Masina oyo eza Tiangu soki bamama bandimi yo seke mokili pesa nini soki bamama baboyi yo seke mokili pesa nini parce que boyebi bamama ya Congo bamama ya Kisasa bamama ya monde entier babundaki mpona mokolo ya 8 mars mpona koluka 3 paritaire mpe ezali kotanga donc mobali mpe akoki kosala ndenge moko mpe mwasi akoki kosala eza boye te eza boye te yango wana ndenge boyebi ke bino Mimbenga azali mwana na bino nazali ndeko na bino matanga esilaka epai ya mopaya me epai ya mokolo akufeli matanga esilaka na mokolo moko te eza boye te eza boye te. J'espère que vous comprendre peut-être le message. Pour vous dire que mon paya a ôté Karakaka, mon paya a ôté Karakaka, mon paya, moi a ôté Karakaka, moi tant que tu as quoi ma awa, est-ce que ma paya bazo va passer na biso? Est-ce que tant que mai ils ont côté de la biso, est-ce que ma paya bazo la réalité on a? Yango wana nalobaki na mikolo eleki bakoya lokola ba prophète bakoyela bino ba discours bakoya kolobela bino maloba ya kitoko bolia bomela bokende bozwa pamba te eza mbongo ya leta biso nyonso ndenge tozali awa boyebi tozonyokwama kotala na bilongi na biso boye eza kotalisa pasi yango wana bomonaki pape bokitani ya Jésus Christ alobaki na ndolo oyo tata cardinal alobaki bato oyo bomoni bango awa baye awa bazonyokwama na molimo na esprit na mosuni na bango ndenge moko mpe biso bamama nyonso tofandi awa pasi eza na mboka yango wana na koloba mingi te peut-être nga na koklotire boyebi tobundaka bitumba oyo boye na bandeko parce que posa na biso ezali bamama bilenge lobi mboka na biso ezala na bosomi na yango tozopunda te keno tobengana na mutu tozopunda po te lobi courant na transport na mai na misala ezala mpona mutu nyonso eza boye to eza boye te siko mpona koresir biloko wana ezosenga participation ya mutu nyonso ezosenga bamama basala nini batelema balobaka ke masuba ya mwasi ekatisa na nzela te me soki masuba ya mwasi ekatisi nzela seke makambo nyonso kosala nini ekochange par là cela veut dire ke bino bamama soki botelemi makambo kosala nini oyo baza na assemblée nationale oyo baza na baposte ministériel baza mpe bamama lokola bino eza boye to eza boye te lelo na Irak bamama azobunda mpona liberté d'expression mpona liberté ya mayele ya mibali donc tokobenga nini parité me bamama ya Kongo botelema tonyokwami mbula na mbula yango wana na kopesa maloba epai ya boyebi ye peut-être pour la première fois nazali moko ya bamama oyo tobundaka na bango na bitumba mpona kosenga peuple congolais telema kobunda mpona kozwa transport yango na kosenga na bino tobetela ye maboko mama
oyo boyokaka oseya mai eboya mbindo oseya mai monene yango na babaki te lokola ye aza oseya aza mpe na liloba ya koloba vis-à-vis na bamama onga naza mwana na bino nga na koklotire bango balobi te tokende mpe koakompanye oyo ya biso ndeko yango na kosenga na bino tobetela mama oseya maboko epuis aza na liloba oyo boye akompate mpo na biso bamama ya Masina. Merci mama Osea soki okoki koloba nini liboso ya bamama ya Masina oyo boye bahonore biso na journée ya lelo. Merci. Merci mama Bruno na kopesa na maloba tika nzambe apambola yo nzambe wana akozala na yo akotika yo te po ete motu nyonso abundelaka cause juste nzambe azalaka nsima na ye bato bakoya koluka yo kasi bakomona yo te bakokutana na nzambe na yo makasi oyo oza nango lelo okozala nango libela na libela oyo nzambe apesa Samson mpona okende kodetruire bafilistia yo simba bobele nzambe. Mbote mingi bamama, mbote mingi bamama, bamama oye, bamama oye, bamama oye, oye. Merci na bino bamama. Esengo ezali na ngai ya makasi kasi nayebi ete ezali mbala ya liboso me kozala ya suka te po ete tokoyaka mpe tokoya ti mokolo oyo mbongwani ekokota na République démocratique du Congo. Soki na yino mbongwani ekoti te biso na bino tokomononoko po ete tosololaka po ete toyebana malamu na banzi biso baso toali bongo baklisto yango tokobanda liboso na koloba mwa maloba moke oyo uti epai ya nzambe tata po ete soki ye te tokokai kokutana mpe te bolingo na ye mpe mawa na ye na kati ya pasi mpe minyoko nde asali ete lomingo mwa lelo tokutana kasi na kolinga ete biso banso lolenge twali baklisto totelema mwa moke topesa ye matondo topesi yo merci nzambe na mawa nzambe na bolingo zala bamama ya République démocratique du Congo papa ezali mpe mawa na yo otelemisi biso po ete tozala balobeli walini eloko te ya kotalisa mosantu ya nguya lokola esepeli na suka tobebisi nyonso ya moyini satana tobebisi nyonso ya banguna kasi maso bakoleka katikati na oyo esika ezala bobele na bolingo oyo yo ya kotika ngwende mwa yo kokita na se na moi oyo po ete biso mpe toyeba kobenga kombo na yo mpe kolongwa kati na masumu yango elongo biso na bamama tolobi bobele lokumu nkembo masanjoli ezonge epai na yo na kombo ya Kristo Yesu azali mokonzi mpo mobikisi na biso amen. Bamama tozali na mingi malamu elenge oyo soki nazalaka pene na ye pamba te bali bilenge oyo bamikabi lokola mbeka komonela bambula na ye ngai nali mpaka na ye kasi akoteleme ntongo midi pokwa koloba ete na bolingo ya Kongo mpo na Kongo tika ngai na telema epesameli bato nyonso te natalaka mpe ndeko wa ngai Josue po ete ngai na bango toali mbula moko te bali bilenge oyo baleki na ngai kasi na bolingo na ngai na bango tokotambola lokola moto moko tokoloba liloba moko ntina na biso yali nini bobele Kongo tokeseli bikolo kasi ekolo wa biso esangisi biso banso eyali Kongo ntango na akoloba bikolo yali Kabila mokongo ali moluba ali moswahili ali mongala ali kasi biso banso toali bobele bana ya tata moko mama moko ekolo moko nde Kongo lolenge moko Yesu Kristo atikaki na bokonzi bwa ye akiti po ete ngai na yo tozwa bomoi ya seko atalaki lisumu ya moto te atali mabe ya moto te atali molai monene te kasi alobi ngai na ye mpo yozwa bomoi ya seko tala ntina biso mpe toyei awa toyei po ete yo mama ya mapela olongwa na ino na mwa esika oyo elongo bani te po ete bozwi oyo mpe nkita bwali na République démocratique du Congo ebongi te bamama ya biso bazala lolenge oyo na mawa mpe bilenge bya biso basala makambo elongo bani te kasi lelo tokopesa na penza malako ya mingi te me mikolo mikoya tokozala na malako esengeli totangisana mpo na nini yo mama esengeli olamuka
mpona nini yo mama esengeli otelema mpe mpona nini ngai mama na bino mwana na bino koko na bino na telemi eyali kaka mpona ekolo yango yoki na ntango ya Mobutu alobaki otumoli bamama otumoli Mobutu otumoli bamama otumoli Mobutu mpe Bruno mwana bino alobi otumoli bamama ya Tsangu otumoli Bruno Mimbenga otumoli bamama ya Tsangu otumoli Josué Lumumba otumoli bamama ya Tsangu otumoli mama Oseya seke biso tokotelema wana mpona kodefendre cause ya bamama esengeli mama lia malamu esengeli mama zala malamu po ete mama nde abotaka bakambi oyo bakokamba lelo bauti na nzela bilo bamama kasi boni mama lelaka boni mama vandaka nzala boni mama aboti mwana na ye mpe mwana akoyeba mama te tolobi te likambo wana ekosimba te tala ntina biso topusani epai na bino po ete tokosololaka tokolakisala malako na mikolo mizali koya soki boyoki mbela botelema ya solo maponami mazali ya solo tozali na mposa ya maponami kasi tokokende maponami oyo te tosi toyebi bokonzi akozala x te toboyi maponami ya bongo yo kokende maponami oyebi deja ke bakovote moto kengani esalama wapi po ezali loloko ya nkuku moto akoyenda komi na pape na nkuku me oyo biso bokoma te balobi biso tokozwa deuxième mandat eyali bongo yango biso tolobi tobunda na ino etumba lobi moleki na 23h catastrophe mosalami na este na biso ya république ba M23 bapanzi mituka bayi commerce bapanzi biloko bya bango mpe bango batikaki te babundaki kasi lelo soki tobundi te tokobika malamu soki totelemi te bamama tokobika malamu nasukisi na lisese ya ana boyebi lisitwale ya ana mbanda mwaye aboti bana kofingaka etongo midi poko ana babengaki ekomba kasi eloko ni ebikisaki mabondeli ana azalaki kokende mikolo nyonso kobondela nzambe na banzi na Eliya moto na profeta abengaki ye moto aliboma abi moso alamwe basanga te boni kotiela biso makele boy me na nsima na yango motuna na tuni bilo bamama na bana ya mbanda ya ana mwana nini ayebani patombwami eza mwana ya ana te soki bolingi Bruno Mimbenga bokosalela lisese oyo nga na yebisi bilo tika nzambe apambola merci wana boyo maye boya mbindo tango bana ya Tsangu balobaka toke pa mama Océan peut-être pour la première fois bomona mama Océan azali mama boyoki malamu alors tobunda bitumba oyo bonande ko Lumumba aza mwana Emery Patrice Lumumba te mais tellement dans idéologie ya lutte Emery Patrice Lumumba pour la injustice na kati ya société pour la injustice ya moyibi ya mbongo ya leta ya mwana bomoni totamboli pe na bango azali pe moko ya kati ya bana masina na ebité na mikolo ezali koya ya kozala na niveau national soki pe bino ba mama ya masina bokolinga ke aza na niveau national et que bokopesa biso confiance to représenter bino na niveau provincial et kozala esengo malamu nde nayebisaki bino ke 2023 bamata bakita reprise ekosalema yango na bomoni lelo Adolphe Mozito alobi Bruno yokoma na lokunga nano azali koya makolo eza nini boyebi ntango Mozito azalaki premier ministre ndenge vie ezalaki normal avec 4 milliards tobandaki kolia malamu eza bote eza bote avec 4 milliards bainvestisseur bayaki na mboka eza bote eza bote avec 4 milliards banzela etongamaki eza bote eza bote est-ce que ntango Mozito azalaki premier ministre bomonaki bamese bazobeta bango Mozito ntango azalaki premier ministre banyongo ya libanda afutaki yango bapaya oyo bazalaki aboye bomonaki ndenge bazalaki korespecte bakongomani lelo oyo bosoki botali toza na 16 milliards mais bosalaki bawenze awa boye avec 10 000 francs vie ekomi pasi yango wana toza na année électorale na décembre awa boye tokopona bakambi ya sika mwana na bino ye oyo vomie bozala mutu na bino matembele nsima ya ndako soki mbula ebeti okima osali nini oke kobuka mama na ngai boyebi ye malamu mama Brigitte azali awa je crois mama Brigitte
wana nakosala témoignage mingi te ya moke tokabolaka ndenge lelo mozito alobi te bino yokomala kuna mapela kosala bamama mapela le 8 mars ifo bamama sala mpe basala nini bangela yango toyei na bamama océan na ndeko Lumumba ye mpe ya koloba za yo bakoloba mpona bamama mapela avant nga na clôturer ndeko Lumumba akoki mpe kopesa bino la journée de la femme, Yamo a pesi biso ba maman maputa. Merci. Maman Matam ou Marie. Bon, à titre symbolique, nazopesa liputa bamama na ngai bofungola mitema nakanisi ete botaka biso mpo topesa bino esengo na yei kele wimbas bobima ya konjuluka te elamba oyo boyebi yango nasalaka te me tobungani ndenge boyebaki Adolphe Mozito atindi ngai alobi na epa na bino ayebi pasi na bino bamama mapela alobi yaza na musika me lokola ngai aza representant na ye awa boye bino mpe bolata liputa oyo maloba na bino bokoloba yango ekofungola nzela nayebi ke eza mbala ya liboso me eza ya suka te nazobundana ya mingi mpe soki emonani ndenge na promettre bino awa ke tokotia nini systeme ya microfinance soki bopesi biso pouvoir na kozonga awa boye bino nyonso bamama ya mapela etake leta tokopesa bino mbongo ya frais ya commerce me nalobi teke na kosala yango sikoyo mpo naza chômeur Mozito mpe aza chômeur donc ntango tokozwa pouvoir nde tokopesa makambo wana epuis soki ke volonté na bino eza respecté te na 2023 tokosala nini tokotelema tokobima na balabala mpona kosenga changement eza boye to eza boye te yango wana bajeune mpona bino lelo toyaki kohonore bamama ya biso bamama bakozwa maputa na bango boderange bamama te boakadre bamama na bino parce que soki bomenase bango bokoyokisa biso bana mape na soni mwa ji mwa nini bandeko mirakile bazali awa boye bino bajeune bokozala mpe na point na bino mpo ete bokabola mwa sucre eza boye to eza boye te parce que nayebi merci mama Coco merci na mama José merci na mama Marina merci na bino nyonso mama Brigitte ndenge bohonore biso na journée ya lelo à titre symbolique nakopesa na mama mama Matambu liputa oyo boye mwana na bino Bruno Mimbenga na représente Adolphe Mozito a na masina naye kopesa bino po ete le 8 mars bino mpe botomata robe ya pamba kolala Merci papa, na pesi merci. Nzambe atandile yo maboko ozonga nsima te. Ya motoki na yo oyo otamboli mpo na biso bamama na yo bakoku na yo bayaya na yo yango tozongisi matolo epa nzambe atandile yo maboko ozonga nsima te biso mama mpe tokobuka mabongo botu moi tokusenga epa nzambe atinde ye mosanto ekpikile yo epese yo osala mosala eokende pamba te me na motoki na yo okozonga nsima te okende liboso po oyibi te ozwi na motoki na yo amen.
moko bazali wana le reste mama aliputa na bino ya mwana vraiment tosepeli makasi mpona mwana biso oyo akanisi biso